Omoni ba député na biso baza ba bolati ba député na biso baza batu oyo baza na ba anti-valeur. Vous assure baza conscient. Je ne crois pas et je ne pense pas que un député à PPDP a coquille kokende pour posséder na $300. One is all insulte oyo kokoki pesa bango yango. Bazwa ba responsabilité, bazwa conscience dans le sens que non Joseph Kabila fongola bango mutema pona totonga Congo. A fongola bango mutema te pona ba pesa e pouvoir soki wapi te fongola bango mutema totonga Congo. Voilà, c'est parti, très chers internautes. Balandi Vision Plus Télévision, c'est un grand plaisir de vous retrouver parce que vous allez belé, vous êtes de milliers d'internautes pour la vie Sophie et www.vision plus télévision. Alors les lots toujours dans le cadre de ma solo à Boka Torobeta, ma solo à Kingakati. Vous savez, il y a plus de 300 et quelques députés nationaux et sénateurs qui ont réaffirmé le loyauté à Joseph Kabila. Ils ont dit eux ils demeurent fidèles malgré cash qui a la débauchage dans quelques députés. Il y a FCC lobby la fidèle na Joseph Kabila Kabongé. Et alors kuna nangam FCC va rappeler président Félix Bemisi que non que non azali na accord na bandeko ya FCC. Accord nini mwana mboka Félix azana mona bandeko ya FCC. Camp politique qui est ancien chef de l'État Joseph Kabila et donc on dit que ça que FCC a multiplié par retraite, multiplié par réunion de crise, de éviter ces consultation au Mokonziambo a annoncé des accompagnements qui péléquaient c'est au boni des angos sur Nestor qui parle à moto Azali Bongo membre, cadre, il y a parti à Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, ensemble de Robé, Tamasolo, Pénin, Mboka. Est-ce qu'ils ont combien de perte de vitesse, mais pour ça, par une de crise et Belé Bongo, To Nini. Et là, on dit encore, on dit lié les lots Kabila Nati Sekedi. Par consultation, moi, Mboka a annoncé pour reconfigurer la majorité. Et au cas Taliban, la FCC n'a qu'à acheter des angos de Kolobela. Les lots présents à Moutou, à Maman et Campo. Et émission d'Abisso, moi, Mboka Nestor qui parle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Lionel. Ozolobaka, Okotala caméra. Alors, moi, je suis Nestor qui parle. Les députés et sénateurs, il y a FCC. Il y a PPRD, mais PPRD déjà sous-ensemble, il y a FCC. Il y a Kingakati qui a affirmé le Joseph Kabila. Pour Nanini, FCC n'a pas multiplié par réunion de crise. Au Moni, FCC est une famille monnaie. Ezali famille oyo bazana expérience na gestion ya mboka kokutana na président pe autorité morale ya FCC ezali par rapport ya ba enjeu de l'air politique ndenge ezali ko tambola il faut to tambola lolenge moko biso to tambola kana batatonnement te to tambola kana discipline pe na liloba moko soki omoni autorité morale le président de la mission nationale à PPRD a bengi si plateforme na ye ezali kopé ça toujours ba conseil parce que peuple azozela na biso makambo ebele peuple azozela et pas ya cadre ya FCC ba anti valeur te peuple azozela social peuple azozela sécurité peuple azozela makambo oyo et que ça en sorte que ba s'épanouir yangozo mona kenon bato balinko la biso ba anti-valeur il faudrait que non mokondi et FCC pe président national et PPRD a rappelé devoir oyo famille politique na biso ezana yango pe attendement oyo population congolaise azana yango na famille politique na biso yango zomona ezali juste voilà mboka nation qui patant mon lobby qui non bino bolingi anti-valeur te eloko nini oza kobenga anti-valeur eloko nini na ngambo baninga na bino ba partenaire na bino ba sali bomu lokola anti-valeur oyo ko pousser mokonzi ya mboka ya kala aleka na kobengisa likita na ba sénateur na ba député à molongo moko biso na bino ba journaliste toza na Congo toyebi nyonso oyo eza koleka na mboka na biso. Oyebi mboka ekoki kobanda ko vivre na ba émotion te ya biso ba politicien to ya ba cadre moko quelconque te mboka il faut vivre
na ba ambition, na ba projet, na ba réalisation et non ba état d'esprit ya batou. Ce qui mboka comme il faut vivre par rapport à ba émotion ya batou, ba sentiment ya batou. Mozolo ba malamu te mona boka de soki pala. Ozolo belo hôtel ko ni moni anti valeur na ba partenaire na bino ya cash. Oyebi oyo ba congolais bazozela na gouvernement oyo pe na mandat oyo bazozela social, bazozela sécurité, bazozela bana batanga malamu, bazozela te ba discours oyo ezali kopesa avenir na jeunesse te. Peuple congolais azozela bana batanga malamu kimia ezala na mboka na este, bazozela ba fonctionnaire bafuta malamu, tozozela mingi oyo ya malamu, tozozela ba discours te oyo ekopelisa moto na mboka, tozozela ba discours oyo ekokabola ngana yo tokomi ko binemi parce que mutu tel asalaki discours oyo ngana il faut pas toyokana. Donc peuple congolais biso ba peuple tozozela social, sécurité, tozozela courant za la malamu, tozozela maye za la malamu, nyonso na Congo ekomi pasi. Mais bato bazo mema biso na malisi. Mais moi Nestor qui parle. Mokonzi mboka tolandaki na bitando ike. Aza koloba na loba lopoto d'un ton ferme Félix Tshisekedi na loba bongote. Aza koloba pena ya kusilika. Pambate tango bino ba partenaire na ya FCC bobebi seli 2 ans na ya zaki na mandat à 5 ans. Bobebi seli 2 ans na ye. Les nobles élections en 2018 n'est pour ça qui que non pose à la coalition. Mais pour la question sincérité aligné à consulter ba imboka pour na réfléchir na majorité mosusu entre bino na bango bana ba sa anti valeur. Oyebi des journalistes pour le Bakango, président Joseph Kabila a sala 18 ans comme président Yamboka Congo. Mais pendant règne à 18 ans, à soit temps yako la Congolais, yako comprendre Congolais, yango bandaki ko tirer ba leçon. Yozolo ba mokonzi mboka a sali discours avec un ton ainsi de suite. Non. Un garant oya nation azana plusieurs manières oyo akoki koloba na nation. Garant ya nation azana discours ya espoir. Azana discours ya réalité et non ya ba émotion. Biso tolingi ko kota na discours te parce que eza discours oyo biso to monite que non ekoki ko pesa espoir na jeunesse te. Eza discours oyo biso jeunesse to kokozo ngo comme référence. Je me prends comme jeune congolais. Si ce qui n'a lobby que n'a épuisé, n'a exploité le discours, je ne me retrouve pas. N'a évité n'a se retrouver na place nini. Au lobby que non te faire perdre 2 ans. Oyebi mboka Congo, ils en a pour ça il y a kolanda vision. Mokonzi mboka ndi a défini sa vision. C'est-à-dire ngai mandat oyo nakosala boy nakosala boy nakosala boy. Yo banzi mokonzi mboka zangi vision que non dans za boy en tant que père de la nation, en tant que garant de la nation, il faut na sala na vision boy pour na mboka na ngai parce que na yebike après 5 ans on a redevable devant population. Yebisa ngai ndeko journaliste depuis to bandaki mandat oyo. Qu'est-ce qui est de réel? Oyo depuis mandat nini oyo peuple a koki déjà ko retenir na mandat oyo tolo babo solo parce que ceux qui biso ba jeune lelo to komi koloba c'est parce que tozo comprendre eloko moko te bazo mema biso wapi vision ezalaka définie ko uta na campagne tina ba début pe na ko continuer mandat pe na suka peuple a comprendre que non to bandaki boye, to évoluer boye, et puis to rochiter boye. Mais yo zande ko journaliste. Nini o déjà okoki o sala comme résumé. Il y a mandat oyo. Dans le sens il y a ba réalisation. Dans le sens il y a ba pensée au nous peuple.
nous pouvons espérer, autre qu'on espérer, parce que bah, il a dit ce programme à 100 jours. Est-ce qu'on peut nous dire réalité, réalisation, tout ce qui a été fait dans le programme Wana? Parce que Bisso FCC, tu as invité. Tu as invité. Lélo. Bon, gouvernement, ezaki la société, babenga un programme à Mokonzi Mboka. Babenga ki un programme ya Mokonzi Mboka. Bon, sur ordre ya Mokonzi Mboka, ils ont un programme à chef de l'État. Oui, c'est pour cela que le ministre de Finance a exécuté l'ordre ou Tanalikolo. Là, il n'y avait pas de blocage. Parce qu'à tout moment, comme le FCC bloqué, programme à 100 jours. On peut dresser déjà quel bilan? Moi, Nestor, pour un programme à 100 jours. Pourquoi les lots Mokonzi Mboka, l'isologa abeti a pas maintenant aligné à reconfigurer majorité parlementaire, à redéfinir yango pour se constituer majorité pour permettre d'atteindre l'objectif. Pourquoi Makanissia Mokonzi Mboka nous a ça mon panique n'a pas la biso tozo paniqué. Comment ni biso toza instruit. Toza la secrétaire général adjoint permanent à Bino à tout moment. On dirait qu'on est fidèle, il y a Radio Moro de la place. Donc c'est comme si vous avez vraiment la perte de vitesse. Nakoye biso une chose. Au moni biso PPRD, FCC, toza instruit, toza formé de la jeunesse ti na ba cadre na biso. C'est-à-dire biso tokoko constituer un blocage qui pour na vision à Mokonzi Mboka, jamais. Et puis, l'ikambolobi kobanga. Tokobanga nini. Babanga ka toza en coalition. Biso toza en coalition. Mais ce qui que non Mokonzi Mboka li ko sala consultation. Ezali opinion. Makambu o nyo soto faut sala manamboka, il faut sala manakati ya constitution et na respect à constitution. Ce qui au moni biso FCC Tozo rappeler seulement respect à la Constitution. C'est-à-dire parce que vous savez qu'il y a une soi-disant majorité que nous avons la majorité à tout sangana. Et pourtant démarche au Constitution et que non, Mokonzambo et Sengeli a nommé informateur. Informateur on a pour identifier majorité. Pas matin FCC na cache ils ont regroupement illégal. Comment est-il les lots? Oui. Comment est famille politique? Mokonzi Mboka ni kozonga pena na raison na que non, na respecter mon beko likondi na définir désigner informateur et identifier majorité. Si ko liboso apona ki informateur te quoi? Bino mobo, c'est lui ça qui. Biso to ça ennemi. Mais majorité o ya PPRD ya FCC eko changeaka mot eko changeaka. Vous assure. Ezali réalité. Et puis, attends, je vous dis FCC. Je vous dis, c'est une famille. Oti Kolobakeno, lobby. Plus de 338 députés et sénateurs va renouveler confiance na bango, pe loyauté na bango wapi et pas ya Kabila. Président pe autorité morale. Donc, c'est-à-dire, yo oyo lelozo luka opesa mbongo na sénateur pe député à FCC pour perdre mbongo na yo pamba parce que mandat oyo biso jeunesse to pesa ba cadre na biso eza pour que ba luka bilan oyo ba ko défendre en elongo na biso na bango na 2023, c'est-à-dire ba travailler pour na peuple. Alors ceux qui ont ya na ba anti-valeur ya ko luka débauchage ya boy okolonga te. Nini yango etindi comme na ba consultation. Bino menti valeur ya mbo ba kopesa bato. Tango bino kopesa ki $300 na ba député nyonso pona kopekisa bomba le kana wana cérémonie à prestation de serment. Ils a valeur. Au moni ba député na biso. Baza ba bola. Ba député na biso. Baza batu oyo baza na ba anti valeur. Vous assure. Baza conscient. Je ne crois pas et je ne pense pas que un député à PPDP à FCC à Koki
akoki kokende pona céder na $300 wana eza insulte oyo okoki kopesa bango yango nini yango ekomi ya ba consultation nini yango parce que FCC pe biso tolobi ke respect à constitution pona bosali ba nomination oyo ezo répondre te na constitution ba décrier yango il faut changer des choses pour dire que non tokende na ba consultation ce n'est pas un problème kende na ba consultation mais il faut définir tozana FCC na cash tozali na partenariat neti biso ngai soki batuninga opinion nanga na koyebisa autorité morale tokende na cohabitation parce que biso moko to assumer bilan na biso na 2023 tozwa gouvernement na ba mandataire to assumer parce que il y a un problème ya ko assumer responsabilité ko assumer bilan parce que R makambu ezo simbate FCC bloc on veut manipuler la jeunesse on veut faire le forcing parce que balobi au respecter constitution te nomination ezamabe o ezamabe et ezabo mboke kotonga mandeng wana maintenant consultation pour aboutir à quoi peuple azo bénéficier na nini dans tout ce qui va se passer biso peuple to gagner ni biso jeunesse tozo gagner ni mais ba politique mais moi le question consultation et dialogue c'est besoin ko banga pour na nini parce que le but que non a ko solo la na ba différents représentants ba différents leaders politiques et sociaux le plus représentatif. Cela veut dire que Aroya n'a pas perdu bazana 100 et quelques députés bon na solo na Kabila Aroya na ABC j'ai ABC bazana ni Jonathan Bialusuka bon na solo na Jonathan Bialusuka ils ont beaucoup banga ils ont solo ya pamba bayebisi yo biso tukubanga eloko te mais mondima toza na eloko ya kubanga te biso totambolaka na conscience na biso na confiance ya bakonzi na biso pe ya autorité morale na biso parce que azaka homme de parole ye pe azaka na respect ya maloba biso lobanga consultation pona nini mokonzi ya mboka asala consultation mais il faut que tozala to respecter constitution ya mboka nyonso to ekosalama nyonso to ekosalama mais eboyi consultation te eza mokonzi ya mboka biso mpe topekisi mokonzi ya mboka asala consultation te topekisi ye te mokonzi ya mboka asala consultation mais biso oyo soki ngai jeunesse jeune ya PPRD batuninga et pas président national na biso mpe autorité morale nakoloba mokonzi jikaka mieux vaut tokende na cohabitation pour que biso moko to assumer responsabilité pour na 2023 parce que ezali kambu oyo ya ko assumer responsabilité parce qu'on voit que non on a fait un raté déjà raté ezali et puis bali ko attribuer maramususu na FCC pendant que biso na FCC pe na PPRD toza déjà un exemple moko oyo lobby tokoki ko lingate ke peuple a reproché biso toza na modèle notre modèle c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila est un modèle. Joseph Kabila c'est un modèle à suivre. Pardon moi na mboka Nestor pardon tokota na te bana poto boyo binga ngamba téléphone ko passer na boyi bana poto baya ko tonga na Congo babenga ki bango baya ko tonga na Congo ti lelo bazo ya déployer mais babenga ki bango sikona na aucun sécurité Congo central nani azo créer une sécurité nani FCC rapport mapping etanga bato délai wana o basana Kabila tozongela wana olobela mo leote pardon moi na mboka Nestor bimisanga moi na mboka Nestor est-ce que bi consultation et dialogue c'est deux approches différentes oui mais est-ce que bi combien de dialogue Kabila ça c'est mission na mboka pour na lelo bobo ya consultation si konga na rotuna yo mais pourquoi bato bazo s'agiter pour na consultation nous on s'agite pas landa Franck Dion landa ba vie ba Roger Lumbala landa ba cadre wana bazo luka positionnement biso FCC PPRD to luka positionnement ta ba o bazo luka positionnement bozo banga nde biso to ko banga ni décadence to ko banga décadence ni bozo banga bo chuter bo biso toza na conscience omoni ba député à FCC à PPRD bazo na conscience
Lobby ba décria ki bango ba lobby ba bomi mboka ba sali boy. Mais lelo ba komi ko luka ba député à FCC, ba komi ko luka ba député à PPRD. On a ba anti-valeur pour la corrompre. Mais pourquoi ça? Pour la majorité. Na lobby boy. Bon, moi na boka Nestor. Quand Kabila débouchaki Chibala. Joseph Sami Badi Banga. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Joseph Kabila a tikala kosala débauchage. C'est là qu'a c'est. Tokenaka na dialogue. Ils se sont présentés bayaki na côté à IDPS. Ils allaient qui dialogue. Un mokonzambo katandaki loboko na ye. Tina opposition. Bayaki ko se présenter na statut na bango ya opposition. Et bah trouva qui que non pour na kimia na mboka pour na intérêt à ba congolais to kende proposer na ba Valentin Mubaki ulinto lobara nyoso bon na lobby boy bon soki lobi na Valentin Mubaki mais olandaka discours ya Valentin na lobby boy on touché combo à Valentin Mubaki olandaka discours après raconte ya Valentin Mubaki na président na biso national Joseph Kabila olandaka intervention na ye alobaki akutanaki na Joseph Kabila comme personnalité politique et bongo bao banda kutana na police. Voilà ezaki kaka impression na et puis lobi balongola ki. Mais c'est-à-dire Joseph Kabila a combiné au sein ba plus mobile na plus mobile biso ba désavoué parce que il a participé juste à la cérémonie il a prestation Olandi omoni mutulo kokonyengi omoni mutulo ko la plus mobile. Ingele photo, ba José Makila. Je ne pense pas que Bazana et Loko Bakoki ko envier en dehors ya FCC. Bazana et Loko mo ba ko envier kunate. Baza batu oyo bazwa ba responsabilité, bazwa conscience dans le sens que non Joseph Kabila fongola bango mutema pona totonga Congo. A fongola bango mutema te pona ba pesa e pouvoir soki wapi te fongola bango mutema totonga Congo. Omoni Nzambe aza likolo yenda zo contrôler likolo penase biso tolandaka Kabila pona conviction lelo Kabila aza en vie mais batu na Congo bazo comprendre te que non il a de valeur oyo ezana batu te na Afrique. Joseph Kabila nous inspire beaucoup. Aza mutu oyo Soko tcheye lelo na batu na Afrique, même ba président africain, c'est un modèle. Soki mabeka moko Kabila botame congolais. Soka zaki étranger, mais il est comme référence. Mais comme aza congolais, comme aza na Congo, mais ba valeur oza katinaye batu ba comprendre ngote. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui Ouattara na Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui se passe là-bas. Bozoye bayango. Boyebi combien ba français ba présenta Ouattara bakanga bagbo baela bango modèle comme Ouattara. Mais aujourd'hui Ouattara asala j'ai ya ko sala dauphin ya ko sala choix ya dauphin et puis quelque temps dauphin a koufi ono yé moko candidat mais oyebi élection ça samedi lobby. Mais tu sais ce qui se passe là-bas. Mais awa Kabila Joseph Kabila moins de 50 ans a boya ko sala forcing à troisième mandat. Et puis pire encore, a payé confiance na parti où et ça qui 37 ans d'élite, où il y a opposition, a payé pouvoir na voix à l'élection. Est-ce que vous avez trouvé grandeur et amutu? Mais les lots kakabatuana, les lots bakomi, kofinga, kosa. Nous on va plus permettre ma bêtise. On permettre à les lots. Toko bani ba consultation mo konzabo les gars annoncé ils ont remarqué on dirait rupture il y a FCC na cash. Bon, et marqué rupture ou pas parce que conseil des ministres de ça les insulté le autre vendredi deuxième semaine il y a son conseil des ministres on dirait moi rupture moi les ça les montre million na Félix rupture ou pas biso jeunesse tozana posandé il y a intérêt à jeunesse il y a avenir à Congo. Soki nyoso te ko salama et salama na kati ali kondi muboku likondi oya mboka et ezali constitution nga na ebisio opinion nanga en tant que jeune nako soki conseil mokonzi mboka asali apesi ngai mokonzi ya parti na biso Joseph Kabila Kabange
na koyebisa kon papa Joseph Kabila tokende na cohabitation parce que tout s'assumer. Parce qu'il y a un problème, il y a vision, il y a un problème, il y a responsabilité, savoir comment assumer ce qui ngai na quoi assumer. Joseph Kabila zaki na pouvoir il y a 1+4, il avait assumé. Qui a même qui battu na élection na 2006, vous êtes témoin, il avait assumé. Abane ko bois que la Jean-Pierre Bemba te, abane ko bois que la Zara Suboué Roubert te, ni Zaïd Ngoma ou bien Papa Rodia. Donc le problème na bisoto kende na rupture ou pas, nyo soto kende na cadre de la constitution. Mais balobi bisoto obanga. Tokobanga ni. Toza na Sénat, toza na Assemblée nationale, gouvernement toza wana. Tokobanga ni. Ba ministre nini oya PPRD PAFCC okoki ko reprocher bango ba gestion, okoki ko reprocher bango mabe. Mais ba ministre oyo quand on nous parle il y a état de droit, combien de ministres il y a KHP, il y a IDPS oyo fallait qu'il base la sanctionner ti lelo baza sanctionner te. Combien? Parce que belé Nestor qui parle to comme pe na suka ya maso na biso. Mais na tuna question yo nanga mo FCC bazunse mo konzi yango ba bino singele ba bino bazana ba accord to signer na. Bilo ba accord est-ce que ba accord mo konzi yango a signer na ndeko Kabila. Oyebi en tant que cadre PPRD. Soki lelo. Informé accord oyo. Soki lelo. Batu na biso bandeko na biso ya cash pe ya IDPS bakoloba ke bazwaki pour bokondi na ndenge na bango moko nzambe likolo pe na se aza na ndenge ya maponomi et puis na ndenge na bango moko donc nzambe likolo pe na se akopinir bango respect et engagement un homme d'état respect à parole respect à signature eza ba valeur signature ya nini ezali ba valeur o eza Congo parti moko signature ya eloko nini ndeko journaliste yo lobi ya to sanombe ko likonzi olobi de washa ko sala nga to sanombe ko likonzi ndeko respect nini ndeko journaliste omoni mboko Congo parti politique moko te ko gérera Congo na force nango moko yango moni ndeko Joseph Kabila abandaki ko fongola mitema pour que biso nyonso to sangana pona to tambwisa mboka tokozonga ka isu na parti étaté oyo ya ko violaka ba constitution oyo ya ko et puis biso ba vrai jeune biso jeunesse to ko permettre ngo esusu te nous ne serons jamais une jeunesse manipulée biso oyo ba vrai jeune ezate ba jeune ba tchelo kabira na moto ba omeli soki ni melanini oke ko yemba di n'importe quoi sans fondement et puis lobby au zongi ni nango sali o bako dissoudre le parlement o bako révoquer premier ministre et tilelo toza wapi boko diriger mboka na ba sentiment na ba émotion biso tozo kutala mais toko permettre yango to yo lobby zila na landi no malamu to ko na suka ba na so na minute o lobby était mboko yo parti ko diriger yango moko est impossible le parti politique ko diriger mboka yi moko. Oyebi eza Congo Joseph Kabila Kabange yoka nazokende na compréhension Joseph Kabila Kabange erazaki mokonzi mboka alobaki nazaki na 15 personnes te pona na bongisa Congo ezaki ba analyse yoka ici azaki na famille nyonso to wana te PPD majorité tozaki mais abandaki ko pesa koteya bato baza pembeni ne to travailler pour na mboka nde yango akendaki kokende tina opposition koluka pona intérêt ya mboka pona mboka ekende liboso même bato oyo baza na makanisi ya kobongisa Congo to kende kuna mais siko makanisi yango ti lelo tozomona yango te Kabundi balobaka to salaka 37 ans ya bitumba ya bona boye mais lelo tozomona ba 37 ans wana te motuna na tuna na zongi est-ce que vous avez contenu accord Félix Sina Kabila bon omoni on le rester à engagement quelque part est-ce que vous avez été ni accord wana oyebi mokonzi mboka honoraire Joseph Kabila aza mutu oyo azaka mutema munene c'est-à-dire azaka na respect ya maloba azaka na respect ya engagement o basalaki nandeko président de la République Félix Tshisekedi oyebite biso
toyeba d'une manière d'une autre. Parce que toyebi Joseph Kabila jamais asalaka eloko ya mabe. Asalaka toujours eloko moko na intérêt ya Kenya. Pe na intérêt ya mboka. D'une manière et d'une autre ezanini yango population ngeba ezanini oboyebi d'une manière et d'une autre wana. Neto linto yeba. Yo za na posa koyeba ngo. Mais oui. Okoyeba ngo. Oh, mais koyeba biso internaute so balanda nalobi tozokende maki tozokende maki biso totambola na discipline biso toloba biloba loba te totambolaka na discipline tozokende maki résumé bokoyeba bon mboke koteka oyebi eloko il faut te protéger zali moi mboka nestor c'est obi contenir encore FCC cash moni politique biso tolandaka selon discipline pe formation idéologique tozwa toyebi ke accord réseau existait oyo même ba cadre ya IDPSP ya cash a reconnaître kango alors soki un jour tokoyeba ngo tokoyeba parce que biso président national na biso mandat Félix Tshisekedi ezaza jana mi mandat na ye presque mi mandat na ye déjà et singeli population e ba accord oyo signé na Kabila na Tshisekedi yango no moni mwana mboka falo ba rino eza dit basana Kabila que Félix azote omoni biso ba militant jeunesse ya PPRD ya FCC omoni te que nous to respectaka conduite oyo ba pesa biso na hiérarchie parce que toyebi que non accord existaka même chose on ba cadre na biso ba sala ba ya pa na biso base ba yebisa biso ata point moko ya accord wana nde na lobby ndenge ba yebisa biso que non accord existait il fallait ki bango pe ba cadre wana parce que ba reconnaîtra que non il y a des accords il faut ba kende pe na ba base na bango ba yebisa bango mais ba loba ngo pe bomona jamais kabundi ta le kana TV abi oyo alingi biso to kabona na FCC alingi basi samandate ngana zala mkolona lobanga yena kabuya batel baloba c'est-à-dire ba yebi que non ba accord wana ndeko esala que non basi samanda mais lelo toza wapi mais ba komi na ba discours mususu mais ba bosani ba discours comment toko banda ko soutenir biso jeunesse toko banda ko soutenir ba to lelo alobi bo elobi alobi kuna mais pourquoi asignaki yango mpona ce qui est yango ebangi ezaki yango nde ezobloqué élection en 2018 tellement que bo finaki kaniaka côté ya des députés nationaux bo raflaki ba députés nationaux ebele nde sali que non nakoyebisa une chose moni ba député babima na PPRD et puis la majorité babima na FCC bazaka na confiance ya base na bango na ko bando tangelo député ata postulé 10 fois rozwa bazali na PPRD bango kabuya échouaki kabuya te na lobby moi je te dis ba député à PPRD pe ya FCC ata babandeli ba élection ebele ba ndozwa parce que bazaka na base na bango ba entretenir na pe base na bango ba solo na bango bazali bakoki toko bandela na ko tangelo mutu tel ata postulé 10 fois à kozwa nana bina koki otangela yo menga na ebishoti mutu mama wivine paipo honorable ye soka ke kuna na place na ye kuna ba ebisa ye mandat nyonso to ando postulé à kozwa ozi ba lokola ba boshab ba obemina André Kibuta na chango wana ata postulé 10 fois à Gozwa. Donc il y a des députés au Bazana FCCP na PPRD oyo ato bandeli sélection 10 fois. Il va passer. Ezali par rapport à la moralité, par rapport à ndenge mutu azaka na baki. Mais c'est ce que tu ne peux pas trouver ailleurs. Côté mususu oko trouver bato wana te. Didi Manara na mboka na kuna. Soka postulé ata 10 fois Gozwa. Mboka Nestor. Si vous avez un vrai FCCiste, un vrai péperdien, tant qu'il a mis sur les fils que nous avons pour ça il y a point encore mon corps. Oh Félix est signé dans Kabila. Vous avez pour ça point. Point kaka mon corps. Et ça a on a 20 points. Point kaka mon corps. Point kaka mon corps. Point mon corps.
point on a autant de là parmi les essentiels il y a monde dans les alliés point ka moko parmi les points oyo hein na ba masolo couloir les alliés to memamboka na kimia to bongisa social à congolais kimia ezala est congolais azala malamu fonctionnaire afuta malamu lelo baloba ke non oh non bakenda likolo ba humain ko boya même passeport ko kata contrat mais lelo mboka sali combien de mois ils ont un passeport mais c'est normal congolais normal il y a beaucoup de choses oyo lelo Premier ministre Maïlobi Maman, on a Marie Toumbadzeza. Vas-y, on peut la réponse qu'à la minute. Voilà. Donc bientôt, on a déjà donc en action. Mais moi, on a Nestor qui peut trop Nasuka. Oui, donc je suis une émission d'émission. Oui. Si vous mot de la fin à Eurozone, on a Banapoto, na Kinshasa, on a trop. Donc après France, ils ont la Kin, après Kin, n'est pas mort comme ça pour toi. Donc nos abonnés, sache qu'il y a des milliers de kilos. Merci Ndeko Lionel. Na pesio vraiment longo nyapona émission na yo ozo promouvoir jeunesse. C'est sans complaisance. Ozo sala de sorte que non ba jeune ba yeba vérité. Ngai eloko nazo loba nazo interpeller biso ba jeune. Biso ba jeune totika biyoka yoka bilanda landa. Totika ba discours démagogique kolanda yango. Et ko construire biso te. Joseph Kabila Kabange azali mwana mboka oyo azana passion ya Congo. Oyo alingaki te mboka et se déchirer. Yango atandaki loboko na ye ti a organiser élection na mbongo ya Congo. Atiki pende konaye Félix atikele mbongo na caisse pona atambola na quelque chose azana na elo akelela te. Mutu oyo azoya koyebisa yo ke Joseph Kabila azaboye azalokuta. Tozo senga respect à constitution. Soki tokomi kobima en dehors ya constitution tobomi mboka. Parti état na Congo ekozonga lisusu te. Tozala éveillé pour avenir à Congo ya lobi ezali biso. Bako sayote. Baye bachelo carburant na moto okei otoki omeli soki nini okei koyemba na makambo ya rozonga na ndako batunyo balobaki nini oyebite. Tozala ba jeune oyo to ko assumer responsabilité lobby totika koyoka biyoka yoka bosa la confiance na famille politique na biso FCC pe na PPRD parce que tozana ba jeune oyo bazo réfléchir ba oyo bakendaka na bayaka na ba discours lelo bakomi wapi ba Roger Lumbala lelo bazongi mais soto lozongi seli bango ba vidéo akala eza mawami Franck Diongo un nationaliste perdu. Donc, il y a quand même que sous constitution, il y a une constitution qui donc, tous la modèle, l'avenue du Congo est pas nabiso. Tous soutenir Joseph Kabila Kabange, tous soutenir l'institution Ambo Canabiso, tous soutenir Bakondi Ambo Canabiso, tous Kende Liboso. Merci beaucoup. Malheureusement, on a Nestor qui parle à Zali Congo cadre, il y a PPRD parti, il y a Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et ça, on a des point final. On a des Okio. On a des to beti masolo ya Kingakati ndenge Kabila kosenga rabane kwa c'est pas tia résistance c'est pas Tshisekedi ata kwa wanga na me eza idéologie bonde ya mwana oyo mwana mboka a kopesa ka bango alors to komi pena na suka merci na kwa ku parce que ici ma caméra merci na bino Barson vous aurez libre pour la dynamique que vous allez belé pour réagir et belé vous commémorer na réseaux sociaux et belé vous commémorer na WhatsApp donc écrivez-nous faites des suggestions si c'est possible to tout à niveau balance.